Ndeko langeza profitable pour le Congolais. Yo Congolais be ko sala mituka, mais eloko ko sala bango tambwisa mituka wana vron ezali yo Congolais. Tala Congolais wana lelo ndeka soki le ko sala misala ya bikumba kumba la bamboka bapaya. Congolais ça la respecter. Moi si ya Congo boba la Congo, ozali de yes. Okanda. Plus de 74 000 de tonnes. Oyo 70% ce qui n'est pas bapaya pour passer la batterie. Ah, batia la mituka la bango électrique. Natangelo balobi cuivre mwana mboka zwa kanda ya molimo, zwa kanda ya nzoto. Tote le bato bunde tumba. Totika te mboke kele pa papaya. Balobi na cuivre ezali plus de 1 million de tonnes par an. Plus de 1 million na cuivre. Balobi plus de 1 million. C'est que statistique et humanité. Ombi c'était l'assassin de la République démocratique du Congo. Moïse Katumbi a pillé les minéraux avec le Rwandais. Moïse Katumbi ne peut pas revenir dans la République démocratique du Congo. Non, on a Félix. Félix nous a trahis. Le 9 mars 2018, Kabila lobaki likamba code minier. A changé code minier na biso. Kabila a changé, ngomoni Félix azana ngote. Le 9 mars 2018, Kabila lobaki makambo etali code minier. Kabila a changé code minier. Kabila a changé. Kabila mboko eze ya tata na yote, eze ya mama na yote. Onzambe boko misanga kamikaze. J'accepte pour mon pays. Ça. Kabila yo changé code minier. Yango zo sepela la kora Addis Abeba. Yango zo ki bamba ko bato wa ngumba. Kabila koya kanela kala ngumba ngunda. Alo fela banyame mo baleko emi na kokoto la zolo yebisa yo. Na pasi na motema lelo penza la pusani liboso la bino netando eke pambate to ebala na kosolo la maima so bazali koleka la République démocratique du Congo peto eba tina penza ya etumba la biso pona ekolo wa biso bande ko balandi ekolo yali na pasi na pesi bino matondo bino banso bosomba fidélité pour la kolanda biso na émission to lobela mboka Congo pe ba abonné à Océan du Congo que Dieu vous bénisse ndenge bolo bakala lokote ali falancé tikanzambe alola sembola loboko le likolo la tout et chacun tikanzambe alola asembola loboko le likolo la congolais nyonso oyo penza zali ko pesa biso makasi oyo penza azui penza tango la epola kolanda biso e pesa me na motonyo sote kasi yo po zali kolanda molobeli ya ekolo Congo au sein de la presse congolaise wali penza motola lipambo lipamba te nzamba ali komona yo pe kolongola nyonso oyo banguna bakokai kotelemela yo to libota to pe bato mosusu oyo bakotaka la vie ya bato saki basenga permission mais ba ete la kolanda kama lobosa ya di Congo pe la koyoka kambela ya molobeli ya ekolo Congo ndeko na ngai opambwa mipamba te mayele oyo ya solo eta kola mwa kelasi ya limoke kasi nzambe nde aliko pesa nzambe nde aliko tombola po ete biso totombola mongongo soki ete mosusu azalite yango na lobi balandi banso yo Océan du Congo Nzambe alola abate la bino apambola bino abundela bino bitumba bibu mona na bizanyi komona na kombo la Yesu Kristo o ali mokonzi lelo lobi pili bia na libela bandi ko balandi lelo to kosolola ekolo biso Congo balobi ezali scandale géologique balobi scandale géologique. Cela veut dire que bato ya mayele balobi ba mona yango ezali ko sala penza maiko sutukisa bato maiko pesa liboma pamba te esalama te na ekolo moko te babengi yango ekolo na yo seke bikolo yo kovanda ekolo na yo ezali ekolo ko bangisa moto tu ele ekolo ko pesa somo na moto nyonso yango leo na lingi to solola bitumba na ngano ya linini est-ce que ali mafingo bitumba na ngano ya linini est-ce que ezali makambo ekoleka lelo boni to kobunga etumba la biso ndeko awa pe bisikolo social kaka akobanda ko ramena ka conscience ya tout et chacun yango lobaka awa ezali bisikoto analyser ensemble ezali éveil patriotique ezali éveil à conscience selon article 24 po ete ngai na yo tozwa liberté d'expression po ete ngai na yo to yeba ekolo bwa biso tina etumbe ya linini ndeko yo kanga yo moto ko kebisanga yo kanga yo moto ko promettre nga kufa yo kanga yo moto oyo pe o aliko bundela ekolo na yo landanga la bokebi matondo mingi na bino nyonso lisusu bo continuer na ko s'abonner na confiance bo pesa ngai bokozanga maite bokozanga lipate eko ute pa ina nani na mokeli na yo soko ndimi okomona yango kokokisama merci bande ko na ngai kasi to lobela nanu
À qui appartient le mine? Il y a République démocratique du Congo. Tale tumba congolais. Yangoana. Tuna motuna. Et pesa meli na nani? Mine wangai. Tuna ndeko motuna. Loba ndeko nani nde? Et pesa meli ye minanga. Nani wako konza bozwi nanga congolais? Nani wako nyokwa nga boye? Pona kima mboka la ngai. Na yoka yango mofolu. Na koka kopusa la te. Na linga lisusu ekolo wangai te. Na miyina. Tuna moninga. Nani nde? Ako nyoko ngala yo. Bande kolanga. Leo na lingi to sosola mwa moke. Na minute yo bapesinga. Kasi na pambula pe équipe technique. Ba oyo bali kondima mbula pasi kozanga. Réalisateur nanga kufeli JDK. Otango boko mona bemisio ekoleka. Namoni eko sepelisa bilo boko tanga. Réalisateur wana akufeli ni pasa ya mama na e. Mama na e. Ndenge tokolo babo tokolala matanga. Toki okolala matanga. Akimbaseke tozongi. Toyei. Pona nini to pesa bino makambo bongo ndeko obenga te bandeko se ya di Congo ata yako na JDK bokoma te ata koloba JDK boyebi biso so to kufe na Congo kutime koma mwa cotisation po ete to akala motambongo te soki bosungi biso no se ya di Congo ekozala pe moko ya bolingo pamba te bolingo etambolaka pe na katuko bianza yangonde ekosala pe malamu po ete tokunda mama po ete tolekisa na mwangelo po ete bamona pe ko CR du Congo bali pe bato na ebetela la bato la ngai ata ko passe ezali bakozanga te kotindela réalisateur na biso JDK moi eloko. Merci encore une fois à notre coordonnateur Dacosta Mundele El Campo. Dieu n'aima jamais. Zambé à Congo à Kokusakate. Merci na Pape Dieu, directeur à recherche stratégique. On a banzi beaucoup mona. Et pas la biso to ali bato na Nzambe akobeta milulu na yemi kozala pe kalate na esika muso to lekaka na Jinolos Officiel TV bokomona ye ndenge ni bazaki na Michel kuna so Michel kusala pe ya bango makambo pona kotombola kaka Nzambe po ete kolo Congo esikolama. Merci na sango mokonzi parabe miso babiso na équipe la gloire de l'Éternel église mobimba na bato inso ndenge bakobondela. Merci encore une fois. Na kabu ya l'homme puissant, on ne change pas l'équipe qui gagne. Na moni batu so babete baboko batu na kenda wapi. Azali la ile océan du Congo, moi mobembo koloka loka. Bande ko balandi, merci encore une fois. Na mon ami de tous les temps, Jinolo so atika kabisote. Nzambe alola pambolo bisiko zali. Bande ko balandi. Toko banano. Ba mama batata. Ba lingami. Ba peuple congolais. To komi na tango yo sukola mwa matoi mayo yo kanga iteli pasala nga ino ya CNT live to landala papa boka ata koko bianga te bonne santé balobi Congo oyangala yo Zaïre la bato balingaka kozala toujours la Zaïre balobi ezali mboka ya yambo ya liboso ndenge balobaka na lokota ya li français premier pays Oyo ezali bongo na colta. Premier pays oyo ezali bongo na cobalt. Cobalt wa yango ezali na ba motango yango elekaka ngai pourtant na omona awa 74 000 de tonnes par an. Boyo kakali kambote. Premier pays productif ya colta, ya cobalt plutôt. 74 000 de tonnes par an. Oyo 70% ekei soki pa banani po basalaka ba batterie ya ba mituka la bango électrique. Allez-y comprendre bitumba la biso na kofungola.
premier pays producteur ya cobalt na zongeli oyo ezali na 74 000 de tonnes par an pe oyo ezali bongo na plus de 70% et bango balobaka 70% ezali kokenda epai ya bato bazali kosalela yango ba batterie ya mituka na bango électrique bandeko moto ya kopesa bato po mituka na bango sala kanyanyanya kamfufufu mama aja bolanda nga na bokebi kanda nini esengeli toyoka alite babe il faut kuyo moto Maman Célestine, bon rétablissement en France. Maman Célestine, le calme là. Bon, quand il y a kanda nangaba maman ya moto mojali, on a eu ça le tongo pourquoi bana yé kolo Congo, tola la pongite. Et batu ba ko sale la yango biso toko profiter de l'autre côté. Balobi boy. Na cuivre na biso bandeko. Tozali na plus de 1 million. De tonnes par an, oh, cuivre kobimisa, plus de 1 million, plus de 1 million de tonnes. Voilà cuivre la biso ya Congo. Et kenda kawapi, talatina na kanda toko la Félix. Pamba te sengela kete Hippolyte Kanamba longba na mboka oyo bandeko la ngai. Et sengela ki ba Rwanda batika kokonza biloko bia biso. Kasi lelo toko kufa. Le loto konyoko Congo kolia 0,01% moins $1. Bongo bolobi Congolais bo kofa elisusu. Toyoka la te bandeko. Balobi na biso lisusu boy. Na diamant na biso. Balobi diamant wana ezali na plus de 19 millions de carats par an. Voilà à peu près chiffre pesé zalité balobi plus de 19 millions de carats par an. Wana diamant ya Congo ekendaka wapi. Moïse Katumbi aza censé ya kosambisa mapo ebisa biso minéraux ya Congo ekendaka wapi. Balobi boye pona or 23 plus de 23 000 kilos par an. Plus de 23 000. Plus. Or ekenda kawapi. Donc na Congo toali na diamant, toali na or toko tanga na ba masangu te. Toki ba million abino. Balobi na biso boy. Na manganèse. Balobi 7 800 000 tonnes chaque année. Wana ezali bongo manganèse. 7 800 000 tonnes par an. Bande kolanga. Boyoka ba 23 millions de kilos. Wana or, diamant, azali, na 19 millions de carats par an. Bacheli biso, cuivre la biso. Ezali na plus de 1 million de tonnes. À peu près par an. Bacheli biso, cobalt bois biso. Ezali na 74 000 de tonnes par an. Oyo, plus de 70% et kendaka pour la batterie ya bamituka électrique. Natangeli bino kaka biloko oyo. Natangeli bino kaka biloko oyo. Boyoki na banze pesi bilokanda. Oyo Congo za ko produire. Oyo mabele ya Congo. Na kei na masangu te, na kei na caoutchouc te, na kei na pétrole te, na lobi oyo mabele ya Congo ekobimisa. Mais ça profitable de la peuple congolais te. Na tangeli bino kaka biloko oyo na simbi caoutchouc te bandeko la ngai ndenge na ko yebisa bino boye balobi na oboye pona répéter poto kota la mama ya likambo la biso balobi tozali mboka ya yambo oyo tozali ko produit cobalt na 74 000
de tonnes par an de konangai. Balobi plus de 70%. Ezali ko kele posa la batterie ya mituka électrique. Nde konanga ça profitable pour le Congolais. Yo Congolais be ko sala mituka, mais eloko ko sala bango tambisa mituka wana vron ezali yo Congolais. Tala Congolais wana lelo ndeka so kele ko sala misala ya bikumba kumba la bamboka bapaya. Congolais ça la respecter. Moi si ya Congo boba la Congo, ozali déesse, ozali sublime. Tu as le minerai, tu as des potentialités en toi de kolanga. Ozana babiloko na nzoto la wana. Yo bakoko sakana ote yango mon époque Mobutu basakana Zaïroise te basakana Zaïrois te. Bandeko. Zaïroise pe Zaïrois bimana balabala. Kanga na kombo ya peuple pona monguna ya Congo. Félix azali monguna ya Congo. Félix connaissait ces choses bandeko langa. Si toi tu soutiens Félix, moi je te dis que si tu aimes Félix, va lui dire maintenant. Lobana yoki likamwa minerai pesinga kanda. Plus de 74 000 de tonnes. Oyo 70% ce qui n'est pas papa pour passer la batterie. Hein? Batia la mituka la bango électrique. Natangelo balobi cuivre moi na mboka zwa kanda ya molimo, zwa kanda ya nzoto. Totele mato bunde tumba. Totika tembo qui n'est pas papa ya. Balobi na cuivre ezali plus de 1 million de tonnes par an. Plus de 1 million na cuivre. Balobi plus de 1 million. C'est que statistique et humanité. Balobi na biso na diamant. Oh Congo pesa la diamant na ngonga ya baka bangola bani. Zoka Congo la diamant nango. Balobi bo na diamant na biso. 19 000 carats, 19 millions de carats, 19 millions de carats par an. Et que la kawapi? Yo mona diamant. Balobi na biso boy, c'est pour cela Moussa comme commerçant. Il a vu na Congo mbongo ezali, mais Congolais zoli à 0,01 $. Congolais comme na 1 $. Ndeko na ngai, lelo tozo bunda pour la kopanza accord ya Addis Abeba. Lelo Félix, il faut longba la mboka la biso parce qu'il est corrompu, il est un grand traître. Félix nous a trahis, Félix nous a assassinés, Félix nous a tués d'accepter de faire cet accord avec Hippolyte Kanyambe et Joseph Kabila. Je tremblante comme je suis ici. En lisant toutes ces choses, je dis non, c'est pas mon pays, c'est pas le Congo. Le peuple congolais ne peut pas être comme ça. Nous sommes fanés, moribonds. Quoi que nous marchons, non Congolais, tu ne peux pas vivre comme ça. Congolais, levons-nous, tenons-nous la main dans la main. Luttons pour notre pays, luttons pour l'indépendance de la République démocratique du Congo. Nous avons les droits de notre peuple, qu'il soit bien. C'est notre droit. Nous avons ces droits-là de hausser nos tons pour dire que non, N-O-N, Félix doit quitter. Il est traître. Il est traître, Félix. Félix nous a tués. Félix nous a trahis. Toi qui soutiens Félix, tu ne sais pas qui tu es. Peut-être tu es rwandais. Peut-être tu n'es pas congolais. Si tu es un congolais, non, tu seras comme moi. Tu vas dire non, j'ai mal. Félix, non, c'est pas toi. Tu ne pouvais pas faire ça, mon frère. Pourquoi nous avons tant de minéraux? Or, oh, Diomindongala. C'est pour cela, Diomindongala est arrêté. C'est lui que j'appelle Maboko Pembe. Pascal Obaki, na salipe koto kuna, na yebili sola or, na Congo Brazzaville, or ezalakate. Ndegeni Sassou a commis premier pays productif à or. Aussi longtemps or na biso bimaka 23 millions. 23 millions bande kolangai de kilos. Plus de 23 millions par an. Or ya Congo. Et kenda kaipa ya wapi. Moïse Katumbi tu interpellé ye. Moïse Katumbi c'était l'assassin de la République démocratique du Congo. Moïse Katumbi a pillé les minéraux avec le Rwandais. Moïse Katumbi ne peut pas revenir de la République démocratique du Congo. Tout va rentrer en ordre. Les Congolais doivent tressaillir de joie. Les Congolais glorifieront le bon Dieu pour avoir une dame de fer à la tête de la République démocratique du Congo. Parce qu'il faut qu'on dirige ces pays. Nous avons le droit de diriger notre pays. Ça fait mal au cœur. Ça fait mal. Si les gens, les étrangers, ont pitié des Congolais, combien plus fort toi-même, Congolais? Combien plus fort toi-même, Congolais? Congolais n'a pas un sourire. C'est un sourire jaune. Bande Konangai, Tokena Manganèse. Plus de 7800 tonnes par année. Plus de 7800 et 7800 tonnes par année. Biloko wala Félix ako koba yango, Kagame ako koba yango, mindele ba ko zo yango, eza profitable pour la bango. Bongo yo kieko yebisa mondele ka bikiso Congolais.
Ok, koyebisa mondela bikiso congolais. Yoza riche. Oza sublime. Oza déesse. Anzete oezalaka la mai bande kolanga. Ozali nzete tanga. Ozali nzete oezalaka la mai congolais congolaise. Ozali nzete ebimaka la mai. Oye kofleti ata mokolo moko te. Balobi ozali scandale géologique. Tala ndenge opesaka bato scandale yango bayinaka yo. Tala ndenge oza la beauté extérieure et intérieure yango bazoyino congolais. Revendiquer ba droit na yo. Revendiquer ba droit na yo congolais. Oza na torte ndeko langa la zo trembloter. Loba non na Félix. Félix nous a trahi. Le 9 mars 2018, Kabila loba ki likamba code minier. A changé code minier na biso. Kabila a changé ngomoni Félix azana ngote. Le 9 mars 2018, Kabila lobaki makambo etali code minier. Kabila changea code minier. Kabila changea. Kabila mboko eze ya tata na yote, eze ya mama na yote. Onzambe boko misanga kamikaze. J'accepte pour mon pays, pour la libérer yango, pour la que l'on soit la face na Kabila. Moi je dois me battre avec Kabila. Yango na sengi justice ça mabaka ngolive. Na makambo ebile bomoni. Il faut justice ça. Olive tu seras arrêté. Oko kangama. Donc on sait que la justice nzambe mokili, non, on torture pas un peuple comme ça. Kabila yo changé code minier, yango zo sepela la kora Addis Abeba, yango zo ki bamba bato wa ngumba. Kabila koya kanela kala ngumangunda. Alors fela banyame mo baleko emi na kokoto la zolo yebisa yo. Tu ne peux pas blaguer avec les Congolais. Alors, il faut soutenir Félix. Tala bisika Félix Abomimboka. Tala pays riche. Na tangi cuivrete. Na tangi libilonini. Ba masangute. Na tangi libilo ba terre arabe to zailangote. Na cité kaka. Biloko e kota rambongo. Donc, moni code minier Kabila a changé yango. Code minier Kabila. Ah, Nzambe, Kabila zo vivre longtemps. Kabila nous torture. Mboka la bisomoko, minerai à bisomoko. Qui est le propriétaire? Qui est le profiteur de ces minéraux de Kolanga? Tout le monde connaît ça en face. Le boss et moi la mossa zo ganga. Pourquoi zo fingaye? Pour la nuit zo kanaye. Pour la nuit zo linga ko bomaye. Les rois ont yebiso makamba solo ndekolanga. Naza ko yebiso ko za pauvre, mais toi qui es riche. Naza yebiso ko zo souffrir, bazo kosa yo ba professeur lokuta. Ta la professeur malonga yango la pesio. Bundela mabele na yo, etonda nkita bala ba otangate. Est-ce que Félix ba projet o achaki? Si c'est réellement ba vota qui est la zo sukisa a ba ndekolanga pour attendre. Mais biloko Félix o sel ngo to za riche. Ta la ndenge zo produire chaque année. Chaque année. Ndekolanga soki chaque année. Hein? Toza la totalité ya biloko. Tangu tokoteka yango. Tangu tokosala ba marché. Okoyebisanga la banque tokozanga ba monnaie d'échange. Okoyebisanga na banque tokozanga mbongo. Okoyebisanga Félix politique il est kokoya. Mais parce qu'il a été nommé pour ayebaki ete bakopesa e kope. Ayebaki ete bakosalisa ye. Il a tué son frère propre pour aller kesika olate a délivrer mboka. Et bongo yo congolais, olobi fachi béton. Tu te tues toi-même. Tango solo ba béton, bila kel mabeza katina. Parce qu'on mi bétonné. Oko bima mukolo nini ndekolanga. Na yebisi bilo la komina suka. Na yekika na yebiso congolais alelo. Soko comprendre makambo yo. Financer biso to bunde tumba to longa. Tala bisika Kabila changé code minier. Kabila changé yango depuis le 9 mars 2018. Donc Félix a la possession et l'autre côté. Richesse à Congo, tu as la possession d'un côté. Yango la tu souffrir. Yango to koli. Yango kindoke côté. Mpese côté babwa ke l'anzoto. Mbasse côté babwa ke l'anzoto. Propre frère na yazo inayo. So comme on ozoli asoso ya lete na ba naye. T'as la division côté la famille. Bato baza censé ko la ini. Bato baza censé ko bunda. Bato baza censé ba fande sika moko. Moko mona tantine na neve na ye ba yoka la kate. Oncle na nièce na ye ba yoka la kate. C'est ça politico ba elibiso a ya division. Mais moi aujourd'hui la bengo la komina suka na lobi makambo epeso kanda révoltons nous to sungala bato mité mamala ba ko yoka pelo yo ba ko landanga lelo cia de la presse ba ko lobaki te to zwa kanda lokola mona mwasi to délivrer Congo to luka Kabila la torche to luka Kabila ne peut pas sortir. Kabila toi tu as dit que tu ne penses pas que Félix sortira, mais moi aussi je te dis toi aussi tu vas pas sortir dans ce pays. Oko bima boyete Kabila oko bima boyete. Il faut bien que Congo éthique à la peuple congolais, que Dieu vous bénisse. Oh, azala mato ya koyoka yoka. Motema ya kondima. Espérons que le reçoit coup de fil pour tout s'organiser pour la libération de notre pays. Dieu n'est pas contre. Et toi aussi, je pense que tu n'es pas contre. Mais qui fan kaka pour ba peso miette. Ozokata miette. Ozokata miette alors couvre fais até la Congo. Il faut tout bima que Dieu vous bénisse. Bye.